motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image banda sango bilili yekola koloba vérité mama Bambo makiadi Francois lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na cause dit autour du monde? Toujours avec impact na idéologie qui est katé na double cas votre humble serviteur n'engue toujours expliquer avec une idéologie côté toujours idéologie avec agressivité qui est katé na votre humble serviteur toujours to le baki ba faire to mais on a ça qui to ya ngoti Paris n'engue idéologie nebi ki besoin na bina bandako partout besoin na bandako ba salutation na bino pende ya ngona pour la linga bino trop pour pesa qui est katé na confiance na saka mutu na bino bino bozaka batu nanga avec idéologie qui est katé na baki ba faire na Paris to kozonga ça on a Paris avec agressivité. C'est pour cela na bandako besoin na biso na plaisir au sakanate na bandako partout besoin na biso keli katé na sa journaliste na bino bopesa confiance tout ça na minga rolobate tout ça na minga rolobate keli katé na bagaza na minga rolobate qui avait dit que keli katé na hôtel misa micro na parité qui avait dit encore que keli katé na bakolande na Congo number 1 te keli katé na baki ba faire to kolande yango ti na suka yango to kena malembe nana compate que na Paris la lakini na bandako na compate que Paris la laki pesa nga réponse dit pour sinon te dio mata masekini alors comprendre que non ba fitol bazali na ninga idéologie keli katé na zone si plaisir na Paris bana tout ya Paris ba se retrouver na minute bana tout ya Kini ou besoin nanga bana tout ya Brazzaville avec impact na idéologie. Je vous avais promis que keli katé na hôtel msatije na Paris affaire on a fouté la ka yango pene mataka na kata vie comment na Paris na kinyango na Paris alors na ninga idéologie na télévision sous na Paris affaire on a foutu le un peu trop cher na ninga idéologie qui il katé na tige na Paris pour tout sur la masolo bana miki ba comprendre idéologie ba tu na Paris bana ki nous expliquer bien na Paris ba ça ko fazer niveau ko sakanate bana ro ba ça ko fazer niveau ko sakanate mais na ki ba coup de fil déjà ba to benga bi ki il katé nous ngisi makambo yango toujours ba pesa nga kombo ya keli katé na le number 1 yango bola ninga suna kata Congo number 1 avec idéologie toujours lelo keli katenda lo baka otambola penda toyo ki affaire moko zo na Paris mikolo yo fait des positions mais position ngo pesa ndenge nini CNN lo baka pesa mikolo yo fait des positions yango keli katenda premier journaliste le number 1 ndenge idéologie na kata Congo number 1 yango na baki na Lucas CNN to le partout ba pesi biso tout ça na ile loi na ndenge déjà expliquer idéologie bana kini bino bolinga boye. Mais avant tout, quand on a mozinjo, on peut s'en empêcher. Mbote est trop na bateau balingaranga, na bateau basutenaranga, bateau bino tout bateau peut confiance. Et on comprend qu'il va moussi là, on comprend qu'il va mou vider mais tout que dans la musique on a personne mbote est trop na honorable Zakari Bababa se pose là avec idéologie à kusakanate pour penser qu'il y a na confiance. Azong si toujours na Paris. Bana miki balabaki ba faire ici na poto ba faire aussi la na poto stangi keli katenda na le bien faire te ne pese mbote na titina Al Capone ozo ndanga na kata Dubaï merci à trop na manene makitakana ozo ndanga mbote à trop sans oublier sous na repesa big salutation ndanga na Dioma Tamasikini ndenge toujours repesa keli katenda confiance na zo benga mikolo paré ndanga ya idéologie na ndanga plaisir à trop alors bana kin bana miki les besoin na biso na kata Congo number 1 dans ça on sait bien que tous parce que CNN na minute yo na kata plateau na biso avec idéologie n'impact yé pas son kata tige na idéologie ato boyi na yo mais na kozo ndima ato ndimi na yo pe na misu ya batu te yo mo ndima na ndinga idéologie ils ont maman boya te ça maman ndima pété il suffit qu'on l'endanga il suffit qu'on se pela il faut se retrouver na ndinga idéologie toujours CNN on remercie non trop. Bonsoir CNN. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour une idéologie avec tige, avec agressivité. Toujours. Une idéologie. CNN a 8 mois à s'arrêter. Mais à zone il expliquez bien. Donc, on a repris ça dans nos mots, on a téléspectateurs sur Rolanda Bisso. Donc, bonjour, on a bu, bonsoir, ça dépend de Erline Rolanda la mission Bisso. Et puis, là, internaute tout, Rolanda Bisso, la Congo number 1. Number 1. Donc, Congo number 1. Le rôle de la télé, dans les numbers.
wan veut dire motali bosso ou ya mbala mibala azui alligator kaima crocodile to lobelela makambo sika. Donc voilà. Alors si ene ninga idéologie toujours keli katenda lukyo pa mbate parce que toyoki lo miko toyoki on keli katenda chependa tige na ninga idéologie ce que logo e bimi bato bozo na soki tige bo moni telemi bo ce que makambo za série bino tubolanda biso CNN toyoki mikolo à faire des positions. Fait des positions moi na ngai ya sikao nazo lingala bimisa. Moi na mi baleti. Na ya mi balé. Ye na za. Ya liboso kufa. Ya liboso azali azokola pe bien. La famille ga ndenge za. Ye muta pesi courage ke leki na ya botama. Mais siko leki ngwa zo na ba ndenge moko boyi. Omoni poko za no poza yaya mais leki ya botama jour père da yenda komi prince, komi roi mboka. Donc ndenge nazo mona la fait des positions quoi. Mais avant faire des positions, tu sais na calibre 12. Ouais. Il y a on habité, moi na liboso kufa na. Moi liboso kufa te calibre 12 a permis l'artiste CNN Azala ndenga zali lelo, ça veut dire lelo ba tout ce bato mona CNN ba ozo kaka tala kutaganga ganga ndenge masala nga Frank Botu la lobana ngabi ya na sepeli ndengo komi lelo siko yo boy. Donc veut dire naza ko yemba naza ko boaka. Donc il a évité son colocation ni ozo binape nazo binape beta yemba bina vele c'est le bout ah le président bote atove bote président Balobi betande yemande binande CNN calibre 12 mais en tout cas on a biso calibre 12 on a yoka yango déjà en tout cas on remercie nanga yo mais n'habité public monsieur balanda calibre 12 ou pas mais en tout cas l'album on fait des positions il paraît que CNN a travaillé dur. Preuve à nous Monique oui aux zonga nous avons un peu malade pour nous bosser comme un fou quoi pour nous travailler mais là c'est peli parce que la moni vraiment staff langai ba langai ba master langai famille langai ba za derrière ngai donc la on peut s'appeler motato la papa langai na kin para kombe bilongo na bi ke makamuté ou les bien et puis master langai papi makuza le président de la Fondation Africa Future. Donc, il y a Patrick Boka, Massaranga Zalia, Nzambe Abana Barumbutu Tatishola, Azalia, Lei Moussa Azalia, Jomata Masiki Azalia, Teddy Vita Angola, Luanda. Qui t'aurait trop CNN, mais avant de connaître, on a CNN, le bic et le lot, dans le monde de la musique, n'a pas sur les lots, n'oulé. Tara va pousser de l'Engazali. Sur le lot, bah, né, Penda, bah, né, Oyayo, n'a n'engé de l'Ojan, d'où les hommes qui nous les autres qui indépendants à Mozino. Par rapport à Yafléo, le lot, ma musique, n'a n'a Mikili. Il a laissé baron une idéologie mais si on est lelo il nous ka kalisusu que non mais ça fait des positions et ce quoi peut-être que nos disques on a fait des positions côté la banda ko ya batu pour ce tal exemple ba ene no misusu lelo bazali on a que no ba disque pendezo que netité ouais il bisa biso si ene lo nya aussi kamera biso no kata disque wana pour ça que comme c'est na top toto yo na ba kaka toto ko partout. Bon, au moins, les lots na poto oh fleu ils ont marché zara fleu spectacle il y a Rosanna scène donc si une place scénique ba bon miso artiste tout so bétaté mais je crois pas que ba peki si artiste sa disque ba peki si artiste ça la clip ba peki si disque beta la boîte ba peki si disque beta la candidature à Paris tout na ba restaurant ba peki si disque beta la car donc raison sur disque beta na beta par car sur le plan donc scénique net aux athées mais disque ko bimalango nga déjà sur beta na palais la car la boîte de nuit na garde na restaurant après ce beta là bon là qui t'aura trop CNN mais il peut son CNN lelo bana kin bazolanda yo CNN ba me ba yo ko pe kala ouais bana kin ba ko nga mo kala Bayoka la Balasuka bayoka nga la tanta na bayoka no Balasuka bayoka ils en tentant au bêta force de frappe non na monde arabe plutôt na monde arabe au bêta au banda na en tentant OK na force de frappe et puis au bêta monde arabe en tout cas on a fait ça déjà album en tout bêta en tout cas Simba mais ça qui grâce il y a Koffi Olomide les grands pas au son et mbeli maintenant ce que CNN eux amont na yo moko moni Koffi Olomide lo mo lo baka nga na interview Koffi Olomide lo baka lelo nga na bimisa fali non c'est pas trop fallait ça peut fallir mon orchestre orchestre naï si on a Koffi Olomide le bimisa est-ce que vous promettre bisopé batuto linga rabino ba mi c'est biso mélomane que bisopé les tout se retrouver na banzembo longo la Koffi Olomide nga bimisa yo tout se retrouver na banzembo mon ba qualité wana so la nika calibre 12 au moins vraiment que musique à qualité ali pour na un atalako de ba jijara biso na Congo mais carrément même plus de musique à mulaité te sugo moni sugo biso sugo to batu ya ngala za artiste ngala za te que faut bokate langa délai moko boyé flair moko boyé wala avec tam moko boyé fanete ya mo modi gérer qui a tout la zobeta black spirit veut dire les esprits noirs je vais évoquer mes ancêtres on nzamba tinda bango bazala wana donc la zulu ba nazo expliquer que
mokokoli ya mango bango babwakaki yango eboti nzete ya monene siko babandi kolanda balia banzete le batika banzete balingi bakata susa pombo ekoya alligator donc nga naza na nga nazobanga nangi lo moko te nazomona pe lo moko pete nazali donc si elle nous promettre bana yakin ki si elle nazali ozo promettre bana miki ki si elle nazali vraiment nazali. Donc bientôt te retrouver une position. Merci beaucoup CNN menga na ninga idéologie toujours neto so à travers na tige na ninga idéologie qui est katenda les number 1 pour besoin na 4 Congo number 1. Et ça mutu tout porte les gens ouvertes mutu tout kota na yo. Mais ko kapende na ninga idéologie CNN to so la kitoko pona pesa na nous grand frère propre big salutation na venanga Roger Kondo. En tout cas, merci beaucoup na soutien na YouTube. Et puis sans oublier, na repesa sumbo tetro na Papi Mangunza, Africa Future. Merci beaucoup parce que besoin nanga. Mais CNN, lelo est-ce que yebisa biso non nakati a fait des positions ni te retrouver à sika innovation zani. Et lo ya sika bo retrouver zana no façon na nga koyemba ezala na onte na Congo. Façon na nga ya koyemba voilà nga yeti. Voilà nga vous a des personnes voya nga moko. Voilà. Voya nga moko CNN. Donc il vous a dété des chiki bambe tambo. Mais c'est au cas où sikatin avant de peser à kala c'était au cas déjà. C'est voilà boyo en animation. C'est une animation na. Mais tu au cas où dans calibre 12. Na calibre 12 kasi siko on les a mon ali bosot. Siko mon ami ba les père père ela ba ndengene mususu. Donc dans la royema na ne mo boy. Donc mélancolique à la mort. Ils ont combien de titres déjà? Ils ont un titre ebelé album na route de trier na ko le baté que la reçu mais on sent l'album comme à l'époque. La ligne nous a 200 chansons, 300 chansons. En tout cas, merci à toi. Les number 1, Alligator, les mal dominants, il y a clan, Azalaga, Mokbasa DT. Donc, Nimangaï et Obeta. Mais avant la mise dans l'album, nous avons aussi la lilo. Dans Obeta, nous avons annonce après la mise album. Donc, veut dire annonce après la mise album. Mais quand c'est ma collègue, tu vas bêta disque. Tous en Bill Macintosh, Moutunaout, vous travaillez, la série Moro, vous allez y aller, c'est le Scrum, tous en Gesak Chipo, tous en abattu belle. Mais n'habitez, au second évolution de la Bangazandé, c'est le Scrum, expliquez son nom. Bon, Bissot, tous à moi de caca. Bissot, on dirait tous à moi de 3 à habiter. Vous aurez deux. C'est une ambition, tous à deux. Vous avez yo Kalouji. Non, Kalouji. Vous avez yo Jantamissine. Kalouji, Bamboshi, voilà. Yo Zalagi yo. Bango Bavina Juna, Jalu Manzungidi, Babi Vince Rapa, Bango Balaipewa. Ce que Bissot, c'est une ambition, tellement toléré, toléré Bill. Tu es trop jeune, succès belé, nous sommes là pour Toko. Je vois la cosité, dans le but vérité. Public is on d'abisso, public is on d'abisso, n'est pas placé d'Indanda, à Zolanda Bisso. Merci, j'entends Missing, Bazaba, Petit Nabisso, Brigade. Oh, j'entends Missing, Petit Nabisso, Loga Brigade, Petit Nangaï, Petit Nangaï Palais. Sarbati Petit Nangaï. Petit Nangaï Palais. Et on a l'équinanga, c'est la famille. Donc, ceux qui ont tous les tous qui ont vendu. Donc, ils ont bon, mais les lots, c'est le scrum, c'est le scrum. C'est le scrum, la master. La master, ça a boulot bien. Mais les lots, Mikolo, en tout cas, mis l'esquisse là, vous avez bien été dans le baquet, donc c'est la famille, c'est des frères, donc ça la moussa là donc si on est dans la concurrente, voilà on a un mogo, ni on a boire un mogo, ni on a pas oué malazanga mogo, ni on a la boule rapide de la zanga mogo, tout ça a ambition de monter. Na tuni kwa question que non on dit marape bango ba disque na bango ebimi on entend l'évolution na bango les autres qui ne wapi bazo travaille bien dans la ndaki si disque c'est le ba ya dans la ndaki yango Bill Clinton to konza déjà mu Congo ba ya yango ndongo lobi on irega ja ndoro di minango voix ça la moi grippe ba ya ah ouais Bill Clinton to konza mu Congo CNN to bien fait des positions veut dire c'est le feu tout les manants alligator ça. Merci beaucoup CNN. En tout cas, on a remercié déjà. Déjà, on a kemen poto bazo benga ke poto ya cimetière ba musicien. Et puis nebi qui vient nga abeba l'éport de yaba abeba albaka lifelo ya mundele. Ils ont qui ça c'était pour mindele ba na Congo te ba na poto. Sikoyo poto ba bien cimetière ba musicien CNN. Misa poto. Na invité misa poto ke no penda. Siko logo la musicien nini ou avana na poto adaya artistiquement parlant. Pour yo éviter bon ba question ça ba réponse yanga mais bande ko langa boni misangai mise wa va na poto le papa we banani azate
ça va disque ça la succès Kofi Olomide poto ba yazaki dans un danger velanga mopao ezaki le tunnel le plus célèbre tanga na Bordeaux bana kotala Félix Oazé quoi azaki na poto atangi na poto azongi sasa le karma pas poto azongi sasa omuna ka poto kaka poto kaka popé musicien pose à la danser au comme appelé charismatique au comme des choses charisme aspect faut la nord moi neige beti soigner pe moi teinture moi l'air fraîche banini voilà mikili kaka kitoko trop bana kin bana mikili bana Brazzaville na pesi sumbote na PDG Makambo Hotel na Lubumbashi. Mon major Teddy na beau mazo avec impact na idéologie. Merci beaucoup. Tous vous comprendre que CNN a répondre c'est plus on senti qu'il y a fin na poto as un message quoi. Merci beaucoup on remercie CNN mais CNN siko na kati a fait des positions. Tous amis qu'on a fait des positions ils ont combien de titres album mozo préparé déjà. Banzembo zebele dans un banzembo logo là ba love amour bolingo ka bolingo dans un banzembo logo alliance alliance ya yona mama obumba ngo wapi pour mama lobike ya chango na motema mobali pa bike ya yona chango na motema poche na ngaba sculpteur na maboko na forme maboko ya nzambe yemoko œuvre d'art suka paradis na alliance tout ça banzimbo lokwa bon appétit Patrick Boka masala na olia nini vraiment est-ce que na bon appétit zoloba est-ce que bolingo ça se déguste ça se grignote ça se savoure ça se mange bon appétit ça ba question ba quiz na ça ko se poser. Donc, Djuma Tamasiki na Ozalawana, a repris sa réponse na Makamusu, le roi tourne en Congo number 1, Nemo staff na N23, na Kin, donc Makambuza Flemeza Kitoko. Merci à trop CNN, mais Nandeng Tozoko Basiro Koba CNN. Est-ce que trop yoka déjà lo murubu déjà pour bana poto besoin na biso na minute bana mikili partout besoin na biso keli kate na le number 1 ba comprendre déjà que non fait des positions une idée murubu un peu différent na baninga misusu na boaka tola yemba siko en tout cas ce ko yolo baki ke mikolo zo yemba trop bon na o préféré na balwa loko fote na yo moko mama fote na yo moko lelo baby si alliance fote na yo moko chérie Anishai pe pure pupu puriruru pururu 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 fote na yo moko chérie Anishai. Donc, vous comprenez là, moi grippe, mais il y a un voilà. Donc, championnat, il y a un mikolo. On veut dire rumba dans authenticité. Voilà. Si il y a 4 albums, aux artistes qui ont orchestré, ils vont contribuer à 4 disques. Ah, on a bien un master Mouibele, Baramazani, Mbetenga Zakotoyo, Bavela Msoba Rigo Star, on a bien un musicien, Bavela Msoba Roxy Chimpaka, on a bien un musicien. Et puis, c'est le feu. C'est le feu. Fait des positions. Ouais, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Carrière musicale, nous avons que si on a fait des positions, avec la calibre 12 aussi là, au sein l'orchestre nous au Congo, au sein l'appel album nayo, bah misepi bazarayo, misepi ba si on a quatre orchestre nayo, obligé. Ah mais où mais la paix. Et le roi nous tous au bord de la boki le long nanobi. Na molongo ya tombo la boaka, on va soulever et jeter maman. Tombo la boaka, toko tombo la toko boaka nini, na ina aga kupona. Na ina ko pona na ballon na vous appelez ballon mobimba te pour ba client aux ebelé mutambutuka na angle na musali zo salama kitoko musali salama kitoko musali zo salama vraiment kitoko. Merci beaucoup CNN mais au moins peut-être ngana koloba ke calibre 12 qui bien mais promotion on rezaki pena les albums ils ont promotionné CNN. Oui. On a habité cette fois-ci pour faire des positions, on a habité bah moyen je crois ils appellent pour coach appenda coup de pouce na fait des positions on a fait des positions toujours mais tout ça un peu à la différent il y a un monde ambitieux qui moi na bote bora ndenge les ayepe mbala liboso ngai moko CNN na tchiki le kolo ngai na monde ya carrière solo donc il y a makambo sous pe na comprendre qui était au lieu de comprendre mais sous pe na comprendre on a comprendre l'avenir encore donc les autres travailler mais à côté promotion en tout cas vraiment je ferai de mon mieux dans autre lango pour album et indépendant ningi senge kinde donc voilà. Merci beaucoup CNN, merci beaucoup on a profité déjà dans l'occasion déjà n'a pas sa big salutation na Blad Dindanda et puis Patrick Boka Mogrosso Pendo et puis sans oublier Tati Chora Lei Moussa posons nanga et puis sans oublier Paris à Makambo nous surtout besoin nanga avec idéologie Paris
Autant en communauté, Dieu m'a Masikini, qui te a trop pour sa chance. Et puis sans oublier l'hypor de Yababeba, grand frère propre Roger Kondo. Merci beaucoup parce que vous avez cette chance. Alors, si on a une habitude promesse, nous avons les lots de Banaki, nous avons besoin Mikili, nous avons besoin de Congo number 1. Promesse, nous avons promesse, nous avons bakulutu na ngai tu ya John Mbula Kisasa velanga Papito Las bourgmestre na biso veut dire maire ya ville ya Kisasa maire na biso ya ville ya Kisasa le gouverneur ya André Kimbuta mfumu wa Bwala donc sensible ndebo tungsanga troté pour moi na Congo alinga te kaka œuvre yako ya Congo sensible botungisanga te vie na biso na peso moto Didi Kelokelo petit na oyo alligator kaima crocodile ngando le mal dominant. Donc, nous allons promettre que Moussala ya kitoko, Moussala ya kitoko, président Papi Mampuya, Moussala Pinza ya bien, ya bien, ya bien, ya bien, ya bien, ya bien, ya kitoko Pinza ya bien, ya très très bien. Alors, si on a toujours idéologie négative oyo, n'engé temi bosso na biso boye, parce que photo kabwana aussi ko awa, na habité elo on est déjà ko to photo kabwana elo ya suka déjà, na vocal ya koyemba na Koboaka, pour si on caché nos bébés avec CNN na boaka, c'est un simple plaisir, moko ya suka poto kabonayo, on a peu tige, débilo kokaka po, et ça me plaisir poto kabon, comme ça bah tout la fait des positions. Voilà. Et ça le gros là, et le coup on a zo boulé là ça là. Bolingo, bolingo, ezalaka mumelengi soki balingi ae, e bombanelinga sende na komi paranoïaque. Chérie na vandeli sende oh mokoyaka mimie como chelinga poso etabe vraiment grippe na habité na osala ndenge nini alors trobina bokobina sikoyo ke non toucher les pamplemousses veut dire balobi kanga yango prekese yango ningisa yango toucher les pamplemousses mon frère na boka na ngatina lo bataki atala kupo soki na boki cri lakini ba koma ba mama ele trop mona ba kozango ba développer langa na ninga idéologie tiso yo na ososola bango ya kosangana te pona expliquer bango vérité mbs na niveau moko kondima te oyo kaka ezaka ya yo si na debilo konga na katula yo mbs malembe mbs ko banda koza bakiro baboka tu ya mbs mais trop na kobeta asi d'abord rappel yo boboka ndenge mongo ngana boka likolo pona za na moi grippe on a pe frère na ya abside opekato lo sako na ndeko na mongo na sepela na ya tora boka bien ndenge mongo na ba apocalypse wanzambi apoka Sandra donc voilà alors potobina logo mongo CNN donc potobina tokobina kaka tombola boka sous le VGT na boka mingi te mongo eza malamu te na za malade en tout cas olimisa ngai mbala sima eza pe mission liboso pe ya sukate donc na koya na ko s'exprimer na ko se défouler ndenge pene salaka mama biomba faculté de la SAP bieme okuka hein vena biso Moïse Katumbi Salomo Escadela les conseillers alligator yeyo venanga lideps na kanfufu donc voilà merci beaucoup CNN n'importe kabwana yo en tout cas juste ba salutation na yo na bato no sobaso landa yo Justin Kombe yaya mbote na yo Roger Kombe yaya Eric Kombe Justin Kombe Roger Kombe Emmanuel Ngombo président Masananga JV Doudou maître Dallas Kiika et puis voilà merci Jomata Masikini Chou de Mambo donc alligator yeyo Papi Lumbu Tati Shora Nzambe ya Barumbu donc venanga Chiko Lumumba Lopez automatique Lopez de Sambi JP Oninzi ba venanga tout na libino ya trop donc voilà en tout cas bah merci à trop Bambote la trop ya Wivine Buka yaya et puis voilà merci beaucoup CNN merci beaucoup Toranda CNN na Congo number 1 Toranda CNN encore kitoro ya trop keli katenda toujours nenga to sola ba faire yo na nenga idéologie avec CNN les lopena tu prometa ki bino bana mikili bana tout besoin na biso to sala ba makambo ebele na Paris pour se retrouver pour se pena bandako ndebo na biso na bandako na minute ils a grâce à Kelly Katenda et puis grâce parce que bobenga nga Kelly Katenda le number 1 na grâce à Congo number 1 grâce à Congo number 1 ya mbomoni Kelly Katenda le number 1 alors CNN na mona ipe utamura gi mo côté ouais CNN nous a kina batune utamona na bango ouais na ebiti ko présenter biso moko déjà pour emeka kosala teba juste kaka ndongo tamboki na bango azana mo à dire que par rapport il a fait des positions album biso tout na Paris tozozela yango
En tout cas, on a aussi la mingi, le rôle la liberté à parole fait Zara la Motutu. Ils ont gâté. Master Moko a se présenté, après si comme on oui, bah là qui staff là, mais ils appellent la staff là, n'est pas boula là, tu sais. Ils ont beaucoup plus de famille. Donc ils ont master où tu es bani beau petit, tu colles ensemble, bah master bah on appelle la malade là bas, bah des bah chamba ça bah on beaucoup. Donc si il y a une question moi je pense que nous yasuka ou assurer biso devant caméra, devant public, devant Congo numéro 1, devant Direct TV, CNN, assurer biso pour faire des positions. Est-ce que public ou yozolo belelo ba se retrouver? On a déjà la kati. On a déjà la kati. Qu'on se retrouver pour tout que musique. On a déjà la kati, là déjà la kati voilà. Donc Barbina penza Barbina parce que Barbina rate ba se pela. Barbina nyoso ba se pela musique ya kitoko, oyemba ya kitoko, makamutu ya kitoko. On m'a dit tout ça à moi dimi. On a exercice le on a pesa le on a Bercy voilà. Qui a bêti concert. Les le commis animateur, les lopo bandima, on a aucun c'est faux qui m'a la podium. Faut qu'il dans la gauche, il faut arrêter partout. Parce qu'on a bilim to bandam. Faut que la image animateur à liboso à mima, batala ko nyoso ya Congo bon Bercy yango mais to beta yango de proprement. Gaf kaka pour bango tout so ba beti ba concert minene, ba concert mythique ne to lo banga. Au moins la bazonga sur la studio na bango na ba leader la bango. Mon la bazonga sur la studio, ba bandel su go yemba, su ba bazo comprendre té live ezanini. Studio ezani na récemment ya disque ezani. Donc et comme on même voix chanter à yemba ki nango kapela na ba douceur wana tout monde apela ndura utakola na pongi o ezaki na disque yango na ka bibi na concert mais balance à concert na studio za ne monter attention teli concert ba mindele c'est pas pareil live veut dire la live si CNN sur ozui na live on sentir que live et puis ngai pardon même nuance on a ça na disque même on a ça na scène. Donc la ligne rapide public sera yokinga directement tout ça différent na batu misusu. Donc voilà. To yana una bena nous moko to tingana nous loba loba ko sala babisala ça la pa pamba. To yana nous biso tuna nous to comme beta ba concert bien. Au beti concert ba mixer ngo kaka ne ba mixer concert bimi. Ezala raté si ne monte yo beta masolo siko masolo so beta le public zo na biso babi ko zo beta masolo ya kala zo beta masolo ya Bercy. Mais si le bill soutenir les solos le solo hoté bill soutenir les solos le solo album naï soutenir le solo abete soit yes weekend donc si on est la référence à part na quartier la terre mais ngala la référence ngala beti calibre 12 et puis ngala beti kititalo monde mobima monde entier avant que tu ba musicien klabi avant ba musicien tout baba leur beti logo qui et date que bolongo groupe bolongo mon pico mo ba musicien beaucoup ça là OK c'était que si elle est là sur le bois télémi boy nga monde est tombé til le lo yango ça la rappelle que je tourne que na mo ba playback que na mo ba nini no mo suki ba massa ba croire les sous le logo kititalo rappelle bien kititalo mama kititalo place na pesa mbote na batutu na pesa mbote na batu nyos tout en tout cas maboko pena na trop na CNN maboko pena trop na CNN en tout cas mutako yelo wana mozalate na habité les ports de babeba na venanga joma tamasekini yoko boya yangote et puis Papi Mangunza le président Africa Future merci beaucoup Papi Mangunza Africa Future pour l'aide humanitaire en espèce et puis son raba peuple na ninga kitoko si en tout cas on a félicité na premier logo en tout cas merci ne jour sur la surpris na mboka mo na voyagera na chaîne na bango ya mboka na oki logo na mboka moko bona Afrique ba mboka mona kenda na ba Kenya na zaka na Kenya na oke loko na chaîne na bango ya radio na bango na kataka en tout cas merci beaucoup CNN mais na yoka yo en tout cas merci beaucoup CNN nga moko pena na féliciter mais CNN siko yo na tant to kuta na calibre 12 moi te to binate to sepete CNN yo moza conscient qui album mwana kenda ka on dirait na calibre 12 falaki esala musalo la musala ke moni nzamba da registre nzamba da registre. On dit que banda peka te ba mo disque liboso ba mo oui il fallait banda bonga kete ça problème te oui ça arrive mais on remarquer bien bien au moins la bâtisse ba bimba au moins la sera biga disque liboso pas pou au moins deuxième album ayembi le wa liboso te au 14e album niveau moi ça le wa liboso te mais ce qui parti sur les arachis a petit disque liboso ça y est bien ma ouais promotion vraiment net le wanga CNN
À part abeti disque kitoko mais promotion nango yaki bien tokomona deuxième album troisième album au moins deuxième album aki banze botikali éternel loko ba vela biso rambo soko si banda ki ba aso chéri yo ndimara moté grande liste on ndimara grande liste il y a grande liste vela biso jibé piana Papa Wemba Jean Goubal musicien Jean Goubal artiste musicien bon fallait la faire une Baba Salaray ba Wemba vrai ba betre ndouila ba vrai c'est bon je le félicite on demande pas son animateur tout animateur d'anima ba mutu mais ba Wemba lo wanga c'est ça le problème même c'est le Wemba lo vela biso juna oui azo ma kitoko pour vana na vie calé on me dit moi j'ai travaillé avec Kofi Olomide zaki mona yina mais la tanga yo ba lo ba pekati Obige artiste plus ya Kofi Olomide bandima Kofi Olomide bazaka ba artiste ba kenda ba bimisa ba disque simate et beaucoup mo lo ka ba référence mais à Kofi Olomide mais le logo mutlo fa la ne pe fier fa na nima Kofi Olomide ma ne pe fier mais référence na pe zaka Kofi Olomide biso tout revient sur ya Kofi Olomide l'esprit a bien mais viens en effort on dirait azako azala effort na ndenge na ye aza faux mo ni ngapeli la fani bola bela mabela ngai mais vinda zaka na babiloko moko ya Kofi Olomide ka kitoko ya trona c'est alors beaucoup edenga pena bandeko na biso tout amusa micro et juste to le baraka juste un petit mot pour na album ya ndeko na biso CNN ils ont bima album ndeko na biso CNN ils ont fait des positions bled dindanda uzananga bon na remixé na public zo rabiso bon moi na mai to kena na studio tout monde musala soto ndimi bilongi et monana pour longi ba musa on pambate tant musala sami kitoko musa longi public e osepela par exemple muto teo abimisika to ebie abinisa arobinisa pesiko bon moi na mai to zaki na studio eta Patrick Bokana yoka ki to yoka ki ba to belé na bokeka mona ma flair ba resomba on ba yoka ba robina ba osepela ba se retrouver. Merci. Patrick Boka, mais Masola nous les pestils la mekili. C'est bien vous continuer à faire. Tu Masola nous les sila dans ba concert. Mais dans ba palais, Toyoka ngo, dans ba voiture, dans ba boîte, partout, ba bina. Mais dans ba concert, ndé ba pekisa. Ya on a. Vous êtes sûr qu'il fait des positions assez et qu'on évolue quoi. Bon, moi la ma a bossara de dire, tu ba outé ba grand pao, a binsa ba yokaye, ba yokaye. Binsa ba Bercy ba CP là mais album ne maintenant fait des positions to yoka kiango voilà quoi et qui est bien donc pas ba obina grave. Merci beaucoup Patrick. On va encore passer le micro à Yaroger Kondo. Yaroger Kondo, merci beaucoup. Bon, là le corps souhaité pour belleté. C'est-à-dire que non, avant qu'on a souhaité souhaiter des choses à Panzambe. C'est-à-dire que non là kitoko. Na yebi les lotés na yebi avant à binisanga Badas na bina, bat c'est prêt à Canel na. Je crois bien que non toujours top. Merci beaucoup Yaroger Kondo, merci beaucoup na pesi Mireille Pianza Lembote, Mireille Pianza le Yaroger Kondo parce que zonanga en tout cas mokonza bana barumbu, na ebite juste nzambe bana barumbu, juste un petit mot pour na album à CNN pour ça la plaisir na bato nous bazo na yo, on se présenter pe. Na CP une pesinga parole pour notre mamboyo. Omoni CNL a ndona biso ba rumbu so to va toza to présenter bito akisi bilongi buye pour to yebi musala na ye mingi ba yebi na quartier latin ngata t-shirt ya na Patrick Matundu na yebi na quartier latin na yebi banda miko na yebi musala na ye banda bomona na tindara koli en tout cas fait des positions imagine a fait des positions ba obala ba permis français ou ba tab na autocol ba faut des fait des positions années kitoko ya to tati shora nzambe ya bana barumbu nyonso bana barumbu na pesi susu master na ngai Christine Kisi njora mboti na pesi Vedai da Costa na barumbu mboti ko sarante kachere kacharai parce que zo na ngai président Nabiso Papi Mangunza en tout cas Africa Future na habité Africa Future va souhaiter nini déjà pour na fait des positions ya CNN. Oui, merci Kelly pour la parole. Bon, donc CNL, te qui Michel Assali te souhaitait donc Boyoka Bo CP là.
Donc à ça les moussala qui toko bobina bo c'est pela donc tout ça tout soutenir parce que moussala ça les amalam. Merci alors. Merci beaucoup. On a pu en profiter de l'occasion. On a pu se soumettre na batu nos besoin na kisasa. Na pu simbote na Patricia Ndekila, na pu simbote na Meta Katenda leader ya Izipa, na pu na PDG Direct TV. Merci number one wetu wa balengela baji kubigila nuji mutu mobi mema ni meni molungani moyo wani banda balunda bakisha beba allez kwata majase kwata grippe bomi mais à la prochaine tout ça va plaisir à trop. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Alors, moi, je tiens à remercier déjà Batotou Botu Olanda Bisso. Un plaisir trop. Batotou Boni Bisso na Brazzaville, Batotou Boni Bisso na Londres, Batotou Boni Bisso na Paris. Un idéologie Kelly Katenda, le number one. Nakata Congo number one. Kelly Katenda, le number one. Nakata Congo number one. Et puis, bien, votre besoin de Kid, na Direct TV. Merci à trop. On remercie un peu sa big salutation na Papi Mangunza, Africa Future. Ça dit ça, bon, on dit ça grâce à Papi Mangunza, Africa Future, qui y a trop grand frère propre, pose peu ça qui est la confiance. Toujours on a Patrick Matundu, Patrick Matundu, les vins kelele, Gabin Toutou, les vins kelele, Gabin Toutou, on a pas son mot, et puis vous avez ensemble de trop, on avait dans l'iport de Yaba Abeba Yaba l'iport de. Merci beaucoup. John Matamasiki ni parrain, pose avec agressivité toujours, et puis sans oublier Blad Dindanda, Yolinga trop, sans oublier Patrick. Boka Mogrosso, Patrick Boka Mogrosso, et puis Tati Chora, Lei Moussa. En tout cas, merci beaucoup Naya Roger Kondo, et puis sans oublier Mireille Pianzale, Gislaine Kamanda. Merci beaucoup parce que besoin nanga, et puis sans oublier na pe sumbote na sœur nanga Nicole Lugano, na salon Naomi coiffure dans la plaine. Pachan Ndekila, leader ya basi tout Angola. Merci beaucoup Pachan Ndekila. Merci beaucoup na PDG Makambo Angola. PDG Makambo hôtel dans le Bumbashi. Merci beaucoup parce que ça qui a la confiance. Bino tout sans oublier ma fille Angola, leader ya basi Mikuse. Bavon photo. Merci beaucoup Edine image tour du monde. Tout côté na biso tout na Congo number one avec Kelly Katenda le number one. So zanginga koto yo. On remplace monsieur Ozanga te Kelly Katenda team stage na Paris. Tout le monde koto. OK. Tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa nganga Tour du monde et dino image banda sango bilili Yekola koloba vérité mama Bambo makiadi François lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde? Bakoli moi